BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Tout le monde a Carlito, banda na musique profane, ko souki sa na musique religieuse. Et elle est sous-motée. Ce qui est le héritier, Watanabe abongoli motema. Tobi na filé Hugues abongoli motema. Ce n'est pas un péché. D'ailleurs, na Lola, fait ko sala mamakasi koleka. Donc, fait sala mamakasi na Lola, ce qui un chrétien abongoli motema. Bandeko na la bino vidéo oyo. En tout cas, nga na oki bien franchement. Na oki bien na moni vidéo oyo héritier Watanabe. Et na zochi la bino pe lisusu vidéo. Il y a Hugues bien affilé. En tout cas, bolandango attentivement. Et puis nga na bino tokozonga pour développer. Kande to misana kosala. Bolandango très bien. Boyoka makambo ezoleka na kati ya vidéo oyo. Je vous aime, je vous adore. On m'appelle Bibiche Mbombo. Anti-Bibiche. Babi anti-Bibiche na biso moko babi ba fingerprint biso nyon sotoza nango mais ekeseni. Biso sotoza na misapi mais ba fingerprint ekeseni. Alors, suivez d'abord la vidéo et avant d'abord na tchela bino son et vidéo oyo. Bon s'abonner massivement à la chaîne Nabino. Chaîne d'actualité, musique, politique, divertissement, everything à Eza à la chaîne Oyo. Bonne année à tout le monde. Bino Bato Bo Landarabiso, bonne année à tout le monde. Nzamba Telabino, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo et commentez. Alors, suivez d'abord ça et on se retrouve tout juste. Après, c'est parti. Soki pona masomo nde obenga Davido c'est dans ton cœur te ozanzamba malamu nzambe abwina mwana te soki opesi moto vision opiaka provision même si mes péchés sont comme des cramoisis ils deviendront blancs comme un neige quand sur ta grâce ça va comme un sacrifice vivant dont tes parvis mon Dieu ça dans la main solide coupable que je suis elle est que dans mon témoin au koufa pour nanga on sait quoi pour nanga Jésus na loboko ya droite ya papa oza intercéder mon avocat auprès du Père ce soir otika ke mondinyola tanzo toi masu pour nanga héritier na koma mosantu opetolanga okamolanga ondinyolo kwanga na zimbo ekulusu yesu nanga onga
Merci beaucoup. Bienvenue encore une fois de plus sur Bibi Show Mbombo officiel. Vous informer, c'est mon souci majeur. Nalinga anytime Ernayara devant Bino, Kosolo Lalabino, et ça la rend vrai kitoko, et ça la rend très bien. Na ba sujet nyonso oyo koleka na kati ya communauté congolaise na biso. Et voilà. J'espère que vous avez suivi la vidéo de héritier Watanabe Goga Mutona Tembe et celle de la vidéo de l'artiste Binatile. J'espère bien mon Bolandi. Tout me campé pour réfléchir. Bato balanda tina souka. Je sais qu'il y a des abonnés. Tout balanda émission du début à la fin. Parce que bato sousou. Baya kakara. BBM. A commenté kaka. Biche Mbombo officiel. Au monde a toujours à la pointe de l'information. En plus, abonnez-vous, likez et partagez. Biche Mbombo officiel. Votre chaîne de référence. Commentaire à qui? Mais bolandara tina souka, bolandara une grande partie avant bofinga, avant bo commenter mabe, bolandara point de vue nangaye. Parce que ngana sarabino, moi je n'insulte pas. Ngana zara toujours au milieu du village, nalobara toujours au ezali vérité. Parce que bango nyonso baza ba star na biso, toza contre mutute, toza mutute, nazape attaché de presse, ya mutute. Jusque là, je le dis bien. Ok, voilà. Boki vidéo ya Héritier Watanabe to bandana onaye. Ça fait un certain temps to monaki Héritier Watanabe abetaki stade de martyr. To monaki oui et les cas qui n'ont bien malgré bat baloba qui ba commentaki à Salim Piaka oui, je comprends avec notre musique congolaise donc pour bandi mayo que beti musique il faut tondi sa salle. Oko beta no manjanja. Mais autant de sa salle, ne bandi ma que beti. Mais la musique ce n'est pas autant de sa salle. Et les lo oyo makambu tellement est comme développé, everything est comme nango online. Mutoko ya naye sur les lieux ya concerté, mais au mona mutu azolanda online. Voilà. Héritier abete qui concert naye. Après quelques temps, tozo kalisusu héritier ba musicien naye basala qui voyage moko boye basali accident. Et après wana tomoni héritier Watanabe akomaki un peu froid. Oui, alors ça activité naye mais akomaki un peu froid par rapport à ba musicien mususu nde baza na actualité. Et lelo tomoni après quelques temps to komona héritier Wata afungoli asali nzemboya oponangai. C'est une chanson, c'est une très belle chanson. Tomoni clip nango, tomoni audio nango, eza nzembo moko eza à 100% chrétien. Et bato belé basepelaki na nzembo wana et bato belé balobi na héritier en tout cas nzembo oyo sali esimbio na mongongo na yo na nzembo sali esimbio pourquoi pas
okota kaka na musique chrétienne bato belé tomoni ba jeton pe komi par-ci par-là pa bato musu balinga hérité Watanabe te tomoni ba jeton komi hérité akoki musique a mokilité akoki te akomi na musique nzambe bo sakanaka bon si musique ngo eza easy pour ça la succès lokwa ba fali pour eza easy te zongela loka musique nzambe kuna tika distraction wana nde bato ba commenter mais il y a aussi des gens qui ont commenté na ndenga bien. En tout cas, félicitations héritier Watanabe Nzembo o oponanga. O sikolanga ya ya e. O petolanga ya ya e. O sikolanga ya ya e. O petolanga ya ya e. Oui, c'est une très belle chanson. Moi d'ailleurs, j'ai aimé la chanson parce que Namoni Nzembo wana eza bien. Et concorder na héritier Watanabe. So héritier Watanabe avec Mongoli Motema, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, dans le baki na debi, ba ange ba kosa la fête moko et koza na lola pour mutu moko ka Mongoli Motema. Tout le monde ba frère mente a ba Mongoli Motema. Frère mente ba ndosa la mungo wa sirène. To ya komona a Bongola ki Motema. Tout le monde qui frère mente a Bongola ki Motema. Et tout le monde qui le frère Carlito a Bongola ki Motema. Après quelques années, omoni hérité, ngana yebisa bino suka hérité Watanabe, anoyembe la nzembo, anoyembe la nzambe. Anoyemba ne banzembo nzambe. Oui. Tout le monde a créé dernièrement et pas il y a pasteur Moïse Mbi. Tout le monde a à 2 reprises, tout le monde a fait rigola, tout le monde a hérité Watanabe. Oui. Surtout hérité azana iloro moko ya nzambe katine. Moi je vous dis. Héritier Watanabe, je l'aime parce que c'est un musicien très simple. Asa vraiment simple. Azali, un musicien moko. Aya en Afrique du Sud, awa. Je vous jure, place à Bandai Kofanda na hôtel Michael Angelo. Ba Congolais niveau bayaki, ba maître, hein. Parce que biso tokendaki kuna. Tokenda osa la émission na héritier donc tozaki ba journaliste ebele quoi ba tout niveau bazaki full pona nini ba yebi que c'est un musicien cool asolaka bien akabaka wana image on na tika na héritier Watanabe parce que na kin nazo ato ko sa émission te aya awa akaba bambongo na ndenga mukete zaka ba bia 140 bando réunir na kati ya 100 tonnes wana na mall tala aotambola bato be ba olande na sima ziko mindele ba okama ba loba who's that who's this man bato bazo landa parce que en Afrique du Sud des abongo te oza no star no otambola ko mona bato ba kolando te bato ba kopeso bambote et tout mais ndenge za na Congo na biso star azo leka nezara na kala bien sûr star oleka tala bato bele ba olande na sima en Afrique du Sud des raté Jennifer Lopez a tambola ne kuna na États-Unis kuna soki na ville ni azalaka akotambola ne oui ba omona ye ba okange ba photo mais za kwa Congo na biso te tala liboke bato balanda donc héritier bato nyonso bazalaki ba okamwa alors who's this man ponini azaki très cool et surtout ando kaba pour Congolais linga muto akabaka donc azai ngana tikala na image moko ya bien ya héritier Watanabe et lelo tomoni héritier ce qui est vrai l'actualité aza vraiment té banzembo azo beta l'actualité vraiment et beta maté wana franchement je vous dis et ça on dit boye beta ma normal mais kende na ndenge ya succès makasi ndenge sala album ezo beta ba beta ngo ezate pourquoi peut-être comme temps ya nzambe et ça bato mususu nzamba pona bonke yo okosalelanga abanda na na musique profane ye wana ye asuka akomi na musique chrétienne bon, par exemple Nathalie Makoma bon banda makambo nzambe mais atikali makambo nzambe akoma na musicien profane makambo eza compliqué donc ye asali échange Nathalie Makoma asalaki échange asali inverse ya makambo nde fonctionnaka donc c'est ça et tu vois comment on appelle bien affilé
Hugues Binafilé bolandi j'espère nzembo nga na cheli bino ya Hugues Binafilé bino bomoni ndenge ni comment est-ce que vous trouvez yepe mosusu aza na accent eloko ya nzambe tomonaki voir même mama Laure Mbongo a publié na page na Facebook atala te ke no o bakoloba na ngai nga na musicien chrétien bakoloba na ngai ke ngai pourquoi na publié musicien profane na kati ya page na ngai mama Laure Mbongo atala ke eloko wana te donc asentaki ke mwa mobalo ana eloko ya nzambe Binafilé héritier watanabe botika distraction oui bosala musique yango esali ke toyeba bino lelo mais bozana eloko ya nzambe po mingongo na bino soki tolobi tochango na musique gospel ekobakisa implice bwana mingongo moko ya douceur bozala mingongo mo muto akoyoka ngo eza il y a d'autres voix bandeko soki oyoki yango oyoki kajole yo matoyi oyoki surtout soki eza na makambo ya nzambe ezoyembela nzambe eza musique en fait ezoyemba eyembela nzambe quoi epesa message ya évangile okoyoka message wana ekokota directement parce que lelo l'évangile na biso tokomomona eza na mutu mosusu okotali eka bobi keno o aventurier mais oyembela nzambe eza musique mosusu oyoki yango osentir présence ya saint esprit te osentir keno oyo eza baaventure oyo ndenge eza boye eza aoyembaka atikaka azwa baview azwa mbongo asala succès omona saint esprit eza na kati te donc Binafilé papa nzambe azobenga yo ozongela nzambe mpo banzembo o alleluya ozana na yawe na yawe na yawe ozala toza boye mpo nzambe alingi alleluya ozana na yawe na yawe na yawe donc oza na eloko ya nzambe papa zongela tomona bino nyonso boza fierté ya musique congolaise héritier auti epa Weranson elelo oyo asali fierté ya Weranson tomata tokita héritier aza na banzembo ne oyo abeta ekartona toboyi yango te Binafilé pe aza na nzembo na ye oyo abeta bato Binafilé ana eyembeli moko ya ye moko ana eyembeli ya gospel Binafilé tika distraction ya oyembela nzambe peut-être nzambe alekisaki oyo na nzela ya Fabrigas oki okoti lelo oza Binafilé mais yeba il faut remarquer eloko wana Binafilé à chaque fois ozoyemba nzembo ya nzambe odégage onction moko boye nayebi te nalobi te keno Binafilé aza sans na lobi yango bongo te parce que bamusicien na biso bango bazalaka na mwa bichebechebe wana toboya yango te bazanga baprotection na bango te musique mpona kosala yango musique so oza na nzambe te oza na protection moko oza na biloko moko osala mpona kosalaka musique ozaka bolumbu oyo it's not easy kosalaka musique kaka comme ça là eza easy te osali mpe nzembo ekartone bato bayembi mimomona yango eza easy mutu moko bafandi kaka asalika basentiment na ye mpo asepelisaka bato lobi boye bato nyonso bakoma osepelaka na ide na ye bakoma oyemba yango ekomi préférence ya bato donc so eza nzambe te ya quelque chose tomonaka bamusicien chrétien soki alingi abimisa album azwa temps ya sacrifice ya baprière ya bajeune ya baofrande mpo nini album ebima ekartona bamusicien mosusu chrétien atomona tellement kibonzambe esila bango tellement mafuta esila bango aobimisa nzembo inaperçu baloba inaperçu to inaperçu non inaperçu bamo mosusu ya français bocomprendre ngai bamo mosusu ya français anglais eyosangana mpo awa anytime ezaka anglais ozolobaka anglais na bana ozoloba anglais na bato ozosololaka na anglais bocomprendre nga bamo mosusu ya français soki naoprononcer bien te ou bien ezoséchapper yaya bocomprendre nga eza makambo ce sont des choses bamusicien mosusu baleka inaperçu parce que mafuta esila bango donc Binafilé héritier watanabe bozongela nzambe
À chaque fois, dans la émission, on a santaka. Na na feeling moro boke no bande ko na biso ba ndo sa lanzambe un jour. Tala bina file apostat nzembo na ye ya. Tala yolo kotaka moto na se. Yokomisi ye moto tina. Pona baninga bako mona. Bako kumisa kambo na yo. Uta evangeli ya moto. Yokamataki seputulu. Elokwezangi nango tina. Yango salela kimoto. Toyemba yawe yawe. Yawe yawe. Nanani nanana. Yawe yawe. Tala nzembo soko soko koka chair de poule. Bina fila so interprétant. Donc au senti azana mafuta moko lelo kwa kibunzambe. Bina file. Zongela nzambe. Zongela nzambe, salela nzambe ndeko nanga mobile. Parce que au dégager mafuta. Ozano 100% chrétien te, otambola kana na ndenge ka kimokili. Mais au dégager le kwa nzambe. Et bon soki omi kotisi na kati ya prière. Soki omi kotisi na kati ya losambo ndeko. Au sentir que oko aider bato belé, ote ya bato belé. C'est vraiment une bonne chose. Parce que musique est ça hésité hein. Le musique à l'élo, bah commence à avoir musique kaka, ça n'est qu'à musique, à l'ingino kota na ba pratique à ma casité. Parce que na kalizalaka, peut-être ba musicien mususu, l'élo ba osa lango, elo kona ina loba. Mais na kala, au moins un musicien pour abimisa album, il faut aller à la cimetière. Allah la qui a sali ba sacrifice, qui a sali a sali ba benga ba cérémonie. Pokaka bimisa album. Bandeko. Owera kutu ba lemba na bango ba makambo na ba bike no aosa neka musique ya kombo wera. Moi j'ai suivi wera na live moko asala na moi sina mampata. Couple modèle ya ba musicien chrétien. Le seul musicien o azaka na moi si moko depuis to yeba na génération na quoi. Baza modèle ti lelo baza together basala musique na bango together na moi si na wera so na bi nga na osala musique nanga pona kobo na linga te ba succès ya makasi soki neni po ba wera basala succès ba wera nga kuna oyeba wana ba série wana to kola ba série oyo concert ya wera son ezalaka fara wera na JB Mpiana na Fikine nazo ba série wana ezaka ba 2004 hein ba 2004 2005 tokenda concert wana lata bandana na omeka ya kokola na kanga nka ba suki on dirait suki ya maboko kaka ndeni siko na lata bandana nata pantalon nga mwa jean na singlet wana mokie tokenda na ba camarades nanga ba Daisy ba Gustave ba Philippe ba tokenda vraiment bana quartier quoi tokenda concert wana ezaka fara toza air mo toke pa wera bo to yogi après to traverser toke pa jibe ka bon tellement bazaki bele foule je vous dis et à cause ça là que na kati ya entroupement ya bato wana ba yibinga bandana na simbi mutu za meta suki na ngeza ki biente ti lelo souvenir ane tikalanga kama 2004 2005 wana tokola dozaka somo fara na yo na nyotelema est-ce que ba succès ba wer ensemble na ba jibi mpe na ba sala ça lelo te c'est pas succès Android te ba ça ba succès mais lelo ba comprendre que il faut pas garder comme wana ba garder ngoka ba osala ba sacrifice makasi te pour musique eza bongo ça fonctionne bongo boye ça ngate ba succès ba musicien biso ba sala eza ka pamba boye eza ni kibonzambe botika bisa botika eza ka kibonzambe non il y a de choses au basala mais lelo kozala ate na osala ba biloko wana te na obeta ka musique normale ba musicien ba jibe pena ba komo beta ba musique normale hein aolinga te ba succès ya makasi po album jibe mpena bimisi album toyoka ngo te ezobeta ngo kaka mpona balanga nzembo na ye bato bazolinga ye nde musique wana ezobetama mais lelo oyo musique wana ezobeta entre jibe mpena bafan na ye oyo baza close na ye balingaki makasi
mais ndenge ezaka na kala même pia na bimisi album yo nani ezaka kaka yango na yango na babare na mituka partout yango na yango. Oui, bien sûr, monde évolué eza lokwa na temps ya kala te, mais basala époque na bango ba garder époque na bango. Musique ba musicien mosusu ba sacrifier omona ke album ebimi boye nzembo ebimi avant on a musicien sacrifier ba entourage na to mona ngobele makambo lukuta ba musicien belé ba sacrifier ba entourage ba sacrifier bato baza close na bango ba sacrifier ba famille na bango, tout ça pour avoir du succès. Mais lelo bato bakoma beta bango ka musique normale yango omona ba musicien mosusu ozobenga ana succès te asila te aboyi na sacrifice aboyi na simba ne makila ka likolo ya musique po bato basalaka basacrifice ya bongo poani po abeta musique mokili ndima ye. Sikoyo ezala bato mosusu aboyi ne asimba makila mpona kosepelisaka bafani mpo ezalaka bongo te. Quand yo ozobimisa nzembo eza mpona kosepelisa bafani na yo, eza mpo bafani bandima yo, eza bongo. Alors soki eza bongo bamisie mingi bakomprena na bango atali kaka pardon naboyi na nga nasimba makila naboyi na nga nasala masumu, en tout cas moi j'arrête là nasalaka musique normale. Toyebi bamusicien ebele bakota ndako surtout baoyo mingi baza na poto bakoma na bango betaka na banganda na basala mike na basale de fête. Oui bato bakoseka bango bamusicien basale de fête na préféré ko bobenganga musicien salle de fête ole na simba nasala basacrifice mona en regretter un jour nasala basacrifice moko ekokotisanga lifelo. Donc musique est fonctionné bon soki bomoni moto osala succès te nga nalobaka yango trop na baémission na nga awa. Soki bomoni surtout bamusicien profane so moni moto osala en fait osala succès te quoi osala musique moko boye eyokana nango te botika ye moko ayebi pourquoi. Musique eza makambo tomonaka biso nyonso ana batémoignage bato basala bamusike kala babongola motema tomonaka bango nyonso balobaka makambo ce qui se passe dans la musique balobaka yango. Alors soki moto ase décidé ata bofiki nga na succès te mais na garder kakinga o nga na sali wana ekoki aboyi na osala musique yongo omona o ba Diamond wana o ba P-Square o ba boyebi makambo basalaka wana nyonso abetaka musique po esepelisa bato. Ba Michael Jackson wana aoyemba bato bazokrake wana diable en personne. Toandomona tosepela musique ne ezaka musique ya Michael Jackson ba Celine Dion wana ozoyoka ozomona lokolo oza na ba ange ozoka kilengi moko ezanga lipasa kilengi moko ezanga lipasa pona nini. Il y a des choses au basala, il y a des biloko basala pour musique et capter bato. So zomi ba mission na biso afandi na ndako awabeta neka musique normale azo yoka na kututa koma ne musique ya ndako nga na préféré nga na condamnera bango te. Ok, voilà, merci beaucoup, je vous aime bien, je vous adore. Partagez, commentez la vidéo. Comment est-ce que vous trouvez, parce que nous sommes pratiquement à la fin, comment est-ce que vous trouvez Binomo Bomoni Ndengeni héritier Watanabe, un mot pour héritier et bien affilé. Ba bongoli motema, oui, bat baoloa, héritier a bongoli motema, bien affilé a bongoli motema. Comment est-ce que vous trouvez conseil nini o bino bokopé sabango ba mission na biso nyonso mi balé. Alors moi quant à moi nazana posa bazongela nzela nzambe so ba sa musique chrétienne et au bakisa pe en plus en tout cas tout le monde a Shidima ayembaki na Flavor Shidima ayemba na Flavor nzembo ya na bosa nkombo nzembo aza Nigeria tout le monde qui dernièrement na majabu awa abongola motema comme yembela nzambe. C'est une bonne chose. En tout cas, je vous aime bien, je vous adore. Restez toujours connectés. Bisous et bye.